Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba ilalela lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa. Merci à mingi tosepeli mingi na tata Nzambe ndenga komisi biso na 2000 ans. Donc en tout cas totondi botondi a trop tolinga kabino mingi na ebike ndenge na telemi awa bolelanga ya trop tina 100 naza na bana mibale ya liboso za na 3 ans petit Buka sa Joël alobina pesa bino mbote mingi ya mibale za 7 mois Chimat Glody aza 7 mois bana wana balela ba jouer bazoluka ba jouer ya trop babilamba bolatisa bango bopesa moko na moko ata balo mobimba ya batriko po awa malili ya trop bangungi basasi bango mabe nga moko tata na bango naza na numéro 741 sapato ata dogo balo mobimba ba sapato botindela ngai bakamizi ya kitoko na kolemba te kosepikisa bino mokili mobimba boza na France babenj Medina na kati ya Paris Adel Kinzi nazo mona au place au Vandi donc il y a trop 1000 bisous na komba groupe Salongo tokolemba binote. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. S'il vous plaît, lèvons-nous. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Papa, je ne m'attendais pas à ça. Papa. Il est le père de ce et nous, en tant qu'église, et nous, en tant qu'enfants. Papa, tu ne peux plus te réveiller. Nous voulons dire un mot à Dieu pour ses enfants. C'est pour cela que nous te prions. Il n'y a pas eu de moment où on a été fatigué de supporter notre papa. En aucun cas, on a eu honte d'être appelé fils de Mongolio. À l'hôpital, nous étions avec lui. Nous avons donné le meilleur de nous. Donc bato nyonso bilenge nyonso bazoya sikoyo il faut bayeba ke o bazosala sikoyo lobi mpe bato mosusu bazosalaki yango ya Koko le gamin de Chikapa carrière na ye nyonso donc bavie wana nde basalisi biso kopo.
Papa. C'est que nous sommes, Seigneur. Papa. Papa. Papa, tu as laissé un grand vide dans mon cœur. Papa. Seigneur est sauveur de leur vie. Papa. Accepter d'abandonner. Seigneur, garde-nous fidèles. Garde-nous fidèles à toi. En lisant les Écritures, je vis et j'ai compris qu'il est possible qu'un homme puisse faire son salut. Afin que ce salut que nous avons reçu de ta part, par l'amour et la résurrection du Christ, afin que nous ne puissions pas céder, ne pas céder à la pression de ce monde, ne pas céder, éternel Dieu des armées, à toute forme de sollicitation du siècle présent. Tout en étant sur cette terre des humains, vivre la véritable vie des ambassadeurs. En train de marcher loin de ta face. Ceux qui, éternel Dieu des armées, étaient rebelles, éternel Dieu des armées au Père. Ces matins qui ont accepté de prendre cette ferme résolution, de te livrer leur vie, de te consacrer leur vie, afin que tu prennes la direction désormais de leur vie et que tu conduises leur pas. Accueille-les, Seigneur, dans ta présence. Je sais une chose qu'il y a de la fête dans les ciels quand une âme se convertit en Christ. Et ce matin, je crois que Seigneur éternel Dieu, ce n'est pas en vain que tu as libéré cette parole. Laisse qu'elle accomplisse dans la vie de tout un chacun la mission pour laquelle tu as permis à ce qu'elle soit libérée. Enfin que Seigneur, ces jours-là, quelqu'un se dise, puisque j'ai entendu, j'ai écouté la voix de l'Éternel, je l'ai ouvert mon cœur, il est entré dans ma vie, je suis appelé enfant de Dieu. Que nous puissions comprendre. Dans mon Je vous prie de nous lever, s'il vous plaît. Je crie trop dans mon cœur. Je l'ai servi, papa. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. S'il vous plaît, lèvons-nous. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Papa, je ne m'attendais pas à ça, papa. Il est le Père de Jésus. C'est que Dieu est capable de faire dans la vie de ses enfants. Même leur peur dans la chair n'était pas capable de le faire. Il est vrai que c'est un être cher qui est parti. Mais en Christ de Jésus, nous trouvons les frères. Je verrai que dans mon cœur, papa. Te voilà, papa. Je ne peux plus te réveiller, papa. Que nous, en tant qu'Église, que nous, en tant qu'enfants papa, de tu ne Dieu, peux plus te réveiller. nous puissions dire un mot à Dieu pour ses enfants. Il est vrai qu'ils n'ont plus un Père dans la terre, mais que le Père par excellence que nous avons en Christ et Jésus puisse prendre ses responsabilités et que ses enfants diront tout leur pèlerinage sur cette terre des humains et manquent de rien. Prononçons un mot de prière dans le nom de Christ. Prions tous ensemble. Que je vais devoir prendre la parole. Si je prends la parole, c'est vraiment pour dire tout d'abord gloire soit rendue à Dieu qui a permis toutes choses. Notre papa est passé par des moments très compliqués. Il a beaucoup souffert, il était malade, a pris des 3 reprises. Il a été interné à l'hôpital. Nous, ses enfants, moi et mon frère, ma soeur, en aucun jour, il n'y a pas eu de moment où on a été fatigué de supporter notre papa. En aucun cas, on a eu honte d'être appelé fils de Mokolioku. À l'hôpital, nous étions avec lui. Nous avons donné les meilleurs de nous. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire, étant qu'enfant, bien sûr. Mais hélas, Dieu a décidé autrement. Là, toutefois, si je prends la parole, c'est pour remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre par leurs efforts Merci beaucoup. Il faut comprendre l'émotion qu'il y a.
Nous allons vite passer le tour des gerbes de fleurs. Juste une partie artistique, je laisserai à Monsieur Oxygène de prendre. J'aimerais dire pour nous, Coco Dioco n'était pas un grand-père, mais c'était un ami. Moi qui vous parle, je porte le nom de Coco Dioco. Dans mon poste-nom, vous trouverez le nom de Chimat. Dans le nom de mon père, vous trouverez le nom de Chimat. Mes frères et d'autres, le nom de Chimat. Coco Dioco était un homme plein d'humanisme, plein d'amour et plein de bonté. Non, est-ce qu'on peut bien ovationner Coco Dioco? Commençons par la akolongola pasi na ngai akoselesa kolila yaya akopangusa pisoni ata monguna aluki ngai akolonga te nzambo ya kabula mai na monana na biteni mibale kaka yende nzambe nzambo ya sekwisala zalo ikolomine na lilita yeswe. Bonjour bafani na biso bato nyonso balingaka théâtre lelo eza likambo moko ya pasi parce que naye koprésente bacondoléance na nga na famille ya Kokose, famille biologique na ye, famille artistique oyo biso toza na présente mpe bacondoléance na nga na famille ya Suzy Bantu na ndenge to perdre baartiste minene ya mboka na biso Congo. Eza facilité pour supporter choc ya bongo na tous les deux familles. Wana na présenté ba sincère condoléance na tous les deux familles, famille ya Kokodioko, Kokoshi na famille ya Suzy Bantu. Na kobakisa moke mpona Kokose ba témoignage ebele, mais bon so nakoloba te ya moke nazokanisa piese moko nasala na Kokodioko naloba na ye Kokose oyebi koza bogara atali ngai tina bilipiti banda na botama nanu mwasi moko taloba na ngai aza bogara. Après théâtre wana na vie mobimba totikala na ye so tofandi tokanisi omwa oloba na kati naki bogara mwa solo ngabi oui abite osaka blai ngabite mais bon oza bogara te leli mutu aza bogara na mutu azolulela yo neti ngane nalulaka yo na théâtre wana mpona ngo ozalaki bogara. Donc nakotika kokanisa Kokose na liloba wana toujours vraiment ça fait mal au cœur. Bon, on a été en vacances, en tout cas, nous avons Kokose na ndako na biso hein. Tongo saya ki déjà ma maman boli tozaoza mingi pe na papa Sable bato presque mingi na Elombe Kokoshi azaka dia tongo. Bon, les affaires ici, que son âme repose en paix. Ouais, Londres, oui, oui. Kinshasa est côté. Didier Fuel Business. Ouais. Bon, na lobby boy. Na bengi déjà il y a au moins 4 fois na zo zoate. Ah bon?
bon nga mpe naza koya do bozela ngai na maboko mibale sala tout beta singa na Espagne et pas André Coste signalé atterrissage forcé beta singa na Belgique et pas JP Samela hein donc naza koya ko nakokita nde na Londres bon ti bango moko bayeba place tokutana ok bon, oh Monip aza kuna bonjour oui puis yo là il y a ce resola na resola kaka sona ba ngana so melo ango Bambuta bonjour je beau vendre bonjour ope mangate abosombe lo carte pe mama azana mongo na bosombe lo bongo ba so so on ça va rodi ba tsayi ba mais ça la mano qui est là là bon Mélanie viens bon ba document ngo gobi makan ozokota déjà na 10 na bato mardi ozoke do mardi pena pepe ok oite na bengi bazozelo l'aéroport kuna vingela ilai do ngala kati mardi ozali bagolo me awulu wala bagomela mai na tonga yelele mama kende donc tu vas penser à ça moi balobaka trop mais balobaka trop et bon nga soke otika yoka sango te koko papa yango hein ça va bien c'est le premier flamme ko wana po bobo no me pas bozoke le problème est ça mon vieux yo avantage ça so yebié donc jamais que l'ambassade au dactylographie bah ça comme pétitionner ça sur problème est à tia kokodio quoi kokodio donc bino besoin casier de décès kokodio lusubu bango makambo nyonso eza na maboko na bango mpona bato ya mardi ok yakwende balali la faute na été à bongo surtout pour la première fois au moins le dossier na déjà ok là mais il y a ça zumbongo alors il y a tournage silipone ngabia ko ba tableau na on est silité te lo ngana zana la famille yo ngai na famille ko na zana ni ya koko na bifo ke ba mi ba tableau na o oza tableau 5 de love ala sengi c'est pas parce que bon il y a déjà qui est tu joues il faut que tu joues les mingi tu joues pas Monip tu joues na pas nani nga je vais te wera na nani Damé du Monekele tu joues na Coco na Lindala là production avec Yangai tu joues mingi pe na Coco bon personnel na badadi kitamba na so badisala ngoma nalola kuna ya grave lola koningana lola oh là là nalola eza ndenge nini le babete batour na terrain municipal ouais bandal lola lelo ya makambo kokosha oningisa lola descente akokoshe na lola biso bacomédien na lion mpe bakomosa epele na bango nango mpo bamasta baza ebele kote kuna liwa ofente obie nini tokomona manombre emata na lola nombre ezomata don na lola yesu we ye akutana bamasa biso badadi likambala yoka makambo ça fait plaisir que molimo ne mpe mana kimia oh là là basouvenir eza ebele ya kokosi nga surtout ntango nazoya esala bémission na RTNC ye moi déjà bongiseli okiti moi azopopola président po yabiki président bien nga bien kokosi nono damete bino prise bomba wana soki opesa eloko alinga bato bayeba te omokana osala émission opesa bato nyonso mona deja tu oya ye kopesa na miso ya bato te oya ye bombela ane ya chweke
Au moins, la personne a boyé à moi, il y a un Hollandais, l'Hollandais, il y a un peu de kuna. Pas bien au PS est plus. Parfois, il va te peser les bancs. Comment c'est? D'Amazon, mon lit, mon événement. Nani alingi? Talanga iba futinga. Nani alingi? Nani? Nani alingi to kende iba futie? Oh, c'est ma coutelle simplement. Ah, les duos, les couples les plus suspects. Bon, comme. Aeroporto aqui ó, não sei não, Bárbara. Vira bom, né, Juan? Bobo, mbashali ndati. Ha? Nga na yebi te bato yango soki ozwaki bango wapi na yebi te. Azwaki banani ba? Ha? Me wana baza besko. Azwaki bango wapi? Kasi bato oyo akina bango wana. Ha? Oyo akina bango wana. Eloko nini ezangisaki oke ozela ti avion kokoti na avion bo oyo oke. Oke yo zo. Oyo sa mwana muke na liste wana balekisi bien kombo na yo na kati. Ozaki deuxième personne papa. Hein? Bula nini mwana mabipenu? Hein? Na mwana ya shako pe wana oya mwasi? Hein? Bongo ozalaki wana. Na yebi soke baza ba farceur besko. Yo ndo ozalaka bongo so oke place ozanga komela masanga to kene komela soki wana. Pone sengo onka ya poto. Oya munene oya matama minene wana aza ko baveni komone soki nani. Awo yebisanga petit vanda wana zwa ko kamela na vandi. Nazomela ko. Sabena ya avion ye. Okay. Oh, t'es petit, ça la calme. Suicère et ça, yo ken suicère. Bongo suicère na sabene la kasusu na bunda boka kwa. Des anges. Hein? Ba micro sur le bawana. Les passagers à destination de Londres sont priés de se présenter au guichet plus vite possible. Nakei na guichet penza boye ba guichet. Pas bato ba kokota pe kombo ngezate. Kombo ngezate. Baza ba farceur de school na été so. Oh Seigneur. C'est bon, ba pondo ba tu yango. Na opeso adresse na bango zongisa bango puisque na éviter na osala nini na éviter za ba lettre na bango wana kende zongisa mato yango kuna eza hiver siko na kolata yango na elanga obi na mbula mato yango wana o mosusu apembe wana ote pesanga portable na yo nakende nabenga na signalé soki nani na bango wana ma pareil ti oyo nani bana mama moseka bango kutu matango baleli kuna yango te mais biso tu bale biso besko wana do tozali na liste na bango il faut mona kutu bango ba dega basali kuna babengani biso na nini na aéroport. Ok. Mais il fallait bosser là. Mais que vous entendez. Bon, ok, mais peut-être que vous êtes là. Pour ça, on va passer que peut-être pas comment on pour la carte, on va que vous êtes peut-être comment ça là. C'est un problème. Les âmes wa mingi. Baninga penza tout bazo matawana, ba famille na bango bazo zala wana. Amatiti na avion kwa kota zo festa. Baye ngai. Ata famille ko. Na kete pona nini ba kosingai besko kengai wa bibabiye. Na billet, na passeport, na biloko nyonso et pas maman apesaki bato na motema. Ye mama masolo zolo boyo. Na bela ke ni fike na aéroport na fike na mona ikomo na liste na yo na liste na bango. Bala fika liste na bango na yaza ikutu deuxième personne. Siko zo ibisa maka muso liste wana ezalaki yango. Manifeste ezalaki ke côté muso o liste wana bala kitenge zaki. Mais $3,500. Bon bato ko sala maka bokopele bato bazala wa.
Bon basala kwa mabili kasi ka ndenge mboka mo tombo na kuti bango na nini na faire étranger le na soki ne pona ke le la koko passeport wana na koma wana na kuti na bango na kioske wana mero kwa na yebi si bango pete mboko bonga kana ko si boye ba ina bango ya problème ki ba kozonga saka mbongo bien peut-être ba place ezala gite vuli makama ba place ko ko kambi ka batu au moins les musu place ezate ba mutu ba ko ba te place wana kaka na faire ko kambi ka batu kuti na bango wana na yebi si bango kuti ba mama musu ba sola dala da bango wana kasi na ngo na ndoko ba na soki ndenge ni ya kuna bango ti to kuruta na mana kami no sorba ngao o ina ba batuan mari eh wewe ndoko na bote ndoko bote na fere tero ndoko bote maka wana bisi mambo ndoko bote ni mambo bela mo ndeko na ke ba kusara ngapi zabu me yana su kama ba toma domina ba tu beli kama ndenge na su kama na yo mtu zama tata na mbongo so naona eh koko utai benaliste penza bien penza mama nanga kasi nakoti na avion ya wana yao ya ko ya tena usa buzoba ko nazoma olimbisa kana bengo ka zoba ko na hivi na mwini kama msa yumtu sala matata kama soka mali kama bingo yosana okuja na mataka na fere tuanjio kama tapira bongo bimisiro pesa bango wewe binda kuna bango tele kwa bongo te ndio na soni na bango bele hapo sola na bango bazoke sabambo me kwa leo ni za solution te ya ta yuko ko 3500 baba yana ndako na wewe pale ozala wewe benda kuna bango. Voilà, là c'est le groupe Salongo. Merci aux artistes en général. Alors, nous allons clôturer maintenant. Nous clôturons avec la gerbe de fleurs de tous les petits enfants. Après quoi, les petits enfants de Coco Diogo, tous les petits enfants de Coco Diogo. Plus spécialement la fille de première dame, maman de Disney. yango balobi nde atelemaka moto ya suka po moto ayaka na nsima na ye azali te. nalongola kobanga okata motema nanga ata monguna aluki ngai nayebi yako longa te ata mbonge yema
atanga nakomi na suka Yesu nakomi na suka ayebi Yesu Kokoshi yo penza oliko na koma jana désespoir pourquoi papa ba rolo bati papa bangi tizo moende o bangi tizo moende oike papa mbani na ngai yeyo Kokoshi Lugi omingi wanje. Azopo sengene yeye. Wena séminaire Falo wa kusignale ngai dispone ba échographie médecin ba inanga suna kende susu pona ba ba position mona bien funa kenda ba nini yo sko banda ko yati. Papa mo ngokilo nayo. Kokoshi. Ozomona pasi na séminaire. Bogilo nayo. Na bisa kinoko déjà toya kotala o papa. Yo sana. Ngai ngana koli na Bruxelles. Azaki mwana muke tango kamema inga kuna. Tata mwasi na. Ovanda ina mbuka nini? Bruxelles c'est vaste. Bruxelles pembeni ya Tour Eiffel. Tika ko? Hein? Pembeni ya Tour Eiffel. Ah, tika na Eiffel côté nini wana? Tour Eiffel. C'est là ou pas? Na vers Anvers. Ah. Est-ce que Tour Eiffel pas ça? Ils sont à carte à Londres. La carte va à Londres, petit. Tu as ça nini? Na ça rende d'études voilà. Il y a nini? Il y a pétrole. Petit. Il y a une spécialisation dans la koya na mboka wa pour na sa spécialisation. Alors le Tour Eiffel est à Londres. Pembeni ga à Bruxelles. Et puis pembeni à Bruxelles. Tu es bien où yo au second la poto? Le Tour Eiffel est pas là. Hein? Petit. Talanga bien. Si na yebisa ki diéteur makambo nyonso tout la vérité. Donc bombe loko moko te awa. Makambo wana tozaki nango tika. Il fallait yebisa la vérité. Mais na enfin ndenge bayoko. Vous avez Tour Eiffel dans la France, Tour Eiffel dans Londres. Excusez-moi. Hein? Non na koma te fona lo ba vérité. Ah. Naza na projet na koma kuna. Et pas ouais. Na poto. Oh, mais oui, c'est pas yo utaki poto uti kuna na poto. Non na ko. Maman papa te bise vérité place au utaki na place au vandaki. Ah, bino penza. Maman, c'est-à-dire que na yebisa ki c'est ça. En tout cas, bisumi balenga na petit kokolioko tuzalaka ba commissionnaire ya bandako. We kuteka bandako. Bandako ni ko kata ite. Tuzalaka na biso ba commissionnaire bandakala. Sana biso to yewa ba commissionnaire. Attention lingenda ko étage toko. To zango facilement to betika ba commission to ndenge to sala. Alors fanda yo ka petit azwaki idée. Fanda yo ko la ba diaspora ba yemingi awa ba communauté na biso ba kenda ba mboka mususu ba ye. Leur libération est petit a eu idée que biso plutôt ça la qui diaspora. Mais tous ça biso ba diaspora. Tous ça biso ba diaspora te. Tous ça biso ba diaspora. Oh, diplômé en pétrologue. C'était moyen de vivre. Il fallait trouver un peu de job. Mais vous voyez que ça Sony. Banda ko ezo zwa mboba tazana sous un bambon. Oui, mais quand vous jouez avec le mot diaspora, vous serez la bannière sur une photo. Hein? Vous avez connaître au Costa pourquoi? Pour utiliser votre muso avec votre diaspora. Hein? Vous avez une photo de au Costa. Vous s'aventure na yo awa ngai na usina diaspora na zina diaspora. C'est quoi? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte vous ça? Vous avez un muso de toi commissionnaire, il faut au Costa bannière sur ma cam. C'est-à-dire diéteur en tout cas tozaki moni mutu mobali ko buka. Hein? Tozaki tala bien mobali na bino ko zo bokili mutu na yela obimba na ye sogo ko zala pétrologue ko zo ba wana. Diéteur tozaki docteur en pétrologie. Voilà. Voilà monsieur Zaki licencié en haute mer. En haute mer bakangaki. Voilà dans l'aventure. Dans l'aventure. Oui, enfin, oui. Parce que vous n'avez jamais été hier, bah, si ma kangaki déjà, que nous quoi, métis, mon boye, métis à kangisi, ce qui est binopé, pour ma kangabino, c'est ça? Non, dites pourquoi? Ah, ok. Tu dois d'abord avoir l'argent, comme ça, salaki. Oui. Oui, cours, paye-moi. Cours à moi, nos aventuriers, moi je vais te payer. Sec. Patron. Fais entrer les deux agents. Ils sont déjà là. Ok. Bakota. Jambo mzee.
nani no ezadi ete azosola na bango ela kamatanga bato baye wana mema bango tete unirumie mkubwa yangu pika wewe sitafanya tena mkubwa yangu unirumie utaniua tu bure utaniua tu bure mkubwa utaniua bure mkubwa yangu sitafanya tena yokoto yeba kama ndamu sitafanya tena unabuye mkubwa sitafanya tunasali nini baba sitafanya tena bosa kana alipende zokosa nini amina kuka kenda tena stop Yesu akolongola pasi pasi na ngai akosilisa kolila akopangusa pinzoli ayebi Yesu ayebi akotalela nakotalela akolongola pasi na ngai akosilisa kolila yaya akopangusa pinzoli napelela nanyo ata Mungu na aluki ngai musala na biso eza pasi mingi mais ndenge tolobaka soki bandi musala yeba mibeko nango oyilanda mokilo yenge te mpo banomona na bayoutube babandi kobenga na poto bakode ozokanisaka yo nde star rien il faut yeba musala yango baexigence nango eza ndenge nini okose comporte ndenge nini pour que otenir le coup owumela na musala yango ezala te ke okoma lokola balobaka na français nsima okomi lokola aigri okomi lokola kotonga bato okwa to ça parce que ogéraki végétarien na yo te donc bato nyonso bilenge nyonso bazoya sikoyo il faut bayeba ke o bazosala sikoyo lobi mpe bato mosusu bazosalaki yango succès ezosalama lelo oyo lobi mpe bamosusu bazwaki succès wana mais mosala na biso ezosenga nde koyeba kogere mosala yango epuis oyeba pourkui oye na mosala na biso oye kaka kolakisa nzoto na yo bakwisi na yo soki banini soki oza mwana mwasi ubie elongi na yo kaka mpo oza mwana mobali mpo bamona kona bato te mosala na biso eza na mission nango ya koéduke population komemba population vers le haut vers le bien makambo na bango bazosala mais il a fallu quand même ga tozala awa tozala awa tomonisa elongi na soki aza moni babiso bazalaka bon mais quand même oyo nyonso tozali awa toye quand même korendre bahommage na biso nous demandons un sentiment de tristesse parce que la mort nous interpelle beaucoup, la mort nous attriste toujours. Nous sommes toujours présents, vraiment tout le monde qui rendra toujours vraiment artiste. On a habité l'impression que comment on a les lots que tu retires la dernière demeure. Nous allons les avis, hein. Donc dans le bar donc c'est ça. J'ai l'introduction, le développement, la conclusion. Il y a Coco, le gamin de Chikapa. Karen a une autre. Donc, bavé Hollande basa ici biso kopo.
Le temps akoma kuna bosani bino tala ba vie koko bakenda ba vie dudu bakenda ba mama ntita bakenda ba grano ba vie kwedi bakenda lelo art na biso zandengeni. Voilà ce que j'ai peux dire liwa ya koko et une interpellation pour nous les artistes et pour tout le monde. C'est ça pour dire avant pourquoi mais c'est tout à fait normal. Matanga zaka d'abord likamba famille. Matanga zaka likamba artiste et biso toza deuxième famille. C'est la famille de Salaka programme, nous on accompagne la famille. Comme famille à Kokodio, ko basali programme au Bimisalelo, tu accompagner ndenge tu accompagner famille à Suzy. Monguna aluki ngai atambonge makasi nayembi musekole nanga nakubanga atanga nakomi na suka Yesu nakomi na suka ayebi Yesu oyo Yesu akolongola pasi pasi na ngai nakosilisa kolila akopangosa pinzoli ayebi Yesu ayebi akotalela. S'il y a un mot à dire, si les enfants ont un mot à dire, sinon rien à dire, on va passer ce moment. Alors, on va couler directement le béton. Donc, maman Sidonie va prier, après on continue. Nous te disons merci Jésus, merci Jésus.
pour ton amour. Merci Jésus. Merci. Tu seras fier de nous. Nous ferons de notre mieux avec l'aide de Dieu, bien sûr. Nous allons réussir pour honorer ta mémoire. Que ton nom repose en paix. Merci beaucoup, papa. Tu as beaucoup souffert pour nous. Tu faisais tout pour nous. Malgré tout, tolembaki yo te et encore ozalaki motuya makasi epai na biso. Lelo oyo okei encore que ton âme repose en paix. Kobosana te kopesana mpe mbote epa maloni. Je le dis, encore son âme se repose en paix. Tobosana bino te. Papa, merci d'être notre papa biologique. Nous ne regrettons à nos grands jamais le fait que tu sois notre papa. Nous ne t'oublierons jamais. Tu es resté aggravé dans nos cœurs. Nous t'avons aimé, nous t'aimons et nous t'aimerons pour toujours. Une promesse que je t'ai faite, sois-en sûr que nous te rendrons fiers et tu seras honoré partout où nous serons. Tu es notre papa pour toujours et tu restes dans nos cœurs. Tes enfants te rendront fiers. Tes enfants vont t'honorer. Il faut arrêter de parler, s'il vous plaît. Arrêtez de parler. Merci beaucoup, papa. Alain, il faut arrêter de parler parce qu'on entend tout ce que tu dis ici. Monique. Monique. Grand-père, tu es un merveilleux grand-père. Tu es un homme plein d'amour, plein de bonté, plein de joie. Il n'y a pas beaucoup à dire. Au nom de tous les petits-enfants, au nom de toute ta famille, nous te disons merci pour le merveilleux grand-père que tu as été. Merci pour le vrai Loïc que tu as été pour nous. Merci pour le bon camarade que tu étais pour nous. Ce n'est qu'un au revoir. Chimad Kalen, Gaston, Kokodioko, pour nous les intimes, Zabako. Repose en paix, grand-père. Merci. Vincent, s'il te plaît, moi Ouais, ils vont mettre ça. Je vais juste enlever la photo, on ramène. Au nom, il y a l'association NTPC, au nom, il y a groupe Salongo, vous allez représenter la Moni Mama Boudi Azali. Nous savons tous que les Azali Mokoloyo, le pays, le Houti, le Bonabiso, il y a Coco, na Deme Anae Asuka, le Houti cimetière, il y a Moulaï, le Kabon, il y a un groupe en dessous, il y a avant. Comme ça, on s'est organisé plein de consultations à Bango, parce qu'il y a des gens
place à Okeneti, cimetière T, par rapport à la liste de Zouaki. Moi, Maïyango. Moi, Maya Komida, moi, et le Corbelia, c'est de l'argent. Et les mots, dans le cadre de la situation, il va tomber 6 heures, parfois tu n'as pas mangé, mais on a pensé quand même, moi, quelque chose autour que tu vas me dire. Sauf que s'il ici, je dis que c'est une date. Parce que ça n'a pas de signification. Comme l'a raté, tout le monde a tout, mais la barbe, c'est pas ça. Oui, alors si tu as montré ma peau, tu me fais ça, et si, allez, tu as marqué les actes de mandat, tu as dit que tu as sur les problèmes, tu dis aux amateurs dans le j'en ai là pour le droit de terre, pour le droit, il n'y a pas de voilà, moi je le retrouve sur le bar, ma combo, il y a un examen qui faisait l'onglet, là, maman l'a vu sur la salon. Elle a dit que parole est dans ce bar, elle a dit que tu connais que la parole est dans ce bar. Parole est dans ce bar. Tolela na bango nzela moko ya popo tobenga koko lelo kokotika yo tokolai kozala ebele me bato bakabali kamoni ndenge toza loki bamosu batikalaki awa to bakoisilatre oyo nyonso emonani ya komela mwa mai komela na boboto ekebeli na boboto komsa boso lusalongo eremercie bayebanso oyo bakompanye resi na matanga ya voilà. Merci. Maman Bolia Zoloba. Tu as dit maman nostalgie hein. Azoba quand on voit na yangona. Sugi on fait là yangona. Mais et linga sous mwanda comme sous du tokole. Voilà donc c'est un peu ça. Merci. Biso to seni merci. La côte association to moni va tourner ba yaki ebele. Là, on va dire que on n'a pas des artistes, jeune génération, on a vraiment fait une macaque. Hein? Pour une des arabes, vraiment, on a moni ba Omar, on a moni ba Cardodo, on a moni ba Belli, on a moni ba. Nous ça déjà on a quand on te voit, on sait que c'est Chani. Tu vois, tu dis Ramsès vient toujours avec sa femme. Prochainement pour un tunaban. Voilà un peu tout le monde doit aller. Namoni ba Gesso, merci. Ainsi que Vanina Pacha va accompagner. C'est la moelle au Corolia. Merci.